Bonne année à Karine Mokonzi, la baronne. Bonne année à Papa Evi Kikouli, maréchal. Bonne année à Henrietta Kikouli. Bonne année à Maman Charlotte Tchombe. Bonne année à Bana Mambre, ma maman autorité. Bonne année à la Chine de Karine Mokonzi. Bonne année à ma téléspectateurs. Bonne année à ma maman autorité. Bonne année à ma zozo normal, à ma téléspectateur. Bonne année à famille Oyanga biologique. Famille Nanga na kati ya Kinshasa, na kati ya Zaïre, na kati ya Angola, pe na kati ya Brazzaville. Na famille Nangai par alliance. Alors, ba oba tikali na piebino bonne année te. Na piebino pe eloko moko te ya mabe. Alors, likolo nango bonne année ya munene nde na Karine Mokonzi, la baronne. Yende elenga YouTube, yende to pasaka ba vrai moment na ndenge ya virtuel. Un point na baki susu point centré. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko 2023 yangoyo tokoti. Elokwa liboso na sepeli lisusu. Banda na ya na Autriche 2022. Congolais moko akofite. Po normalement, ba Congolais, ba Angolais, ba Zaïrois, baza muke. Bakendeke pe fete moko, matanga moko, makambo moko. Ezala likambo leki na suka Autriche, Autriche mobimba eyebi. Bato pe ba deplasaka. Alors, na 2022, mutakofite. C'est possible na plan batiaki babomanga ngane na kufa. Bon, ngape na kofite. Alors, baliwa o ezalaka awa na Autriche, bondima te, baliwa muke ezali ya voie normale ya nzambe. Liwa o etikali ezalaka na maboko ya mutu te me ya batu. Bondima te ezali bongo. Surtout bozela te, ba pasteur ba confirme bino maloba o ngana koloba. Pamba te bako confirma ngo te. Ba confirmaka makambo ngana lobi soki naza sur place na bino tozo solola na bango tangu na kokende wana balobi na bino nzambe alobaka meme na bato maboma. Donc batretenga mutali boma nzambe alobi pananga. Mais majorité tangu bazwaka likambu mayele suki basalaka neti bino te soki mayele suki bopesa pa ya nzambe elingi koloba boleka pa na bango bango bapesela bino pa ya nzambe bango tangu mayele ebanda kosuka baza koleka pa na nga o peza verite na makambo nyonso te me na makambo o penza esilisaka mayele. Alors naleki soki na lobeli Autriche eza nécessaire
po 2022 oyo na tamboli Autriche mobimba na ba train voiture nanga na parkaka ngo na parkaka voiture partout mes côtés na ngai te na ba province na lingi pe bisika na lingi mais na tambolaka na voiture te na tamboli na train ba bis o na tambola bongo te banda na ya Autriche po banda na ya Autriche après 6 mois na bando tambola na voiture na continue bongo ti mokola lelo na tambolaka pe na ba bis ne bandeli mais toujours voiture ya trop. Mais 2022 na tamboli na train pe Autriche mobimba nazo tambola. Donc tous les provinces d'Autriche na tambolaka na ba village pe nazo lia biloko o mosusu nanu na lia te na yebaki te na ba restaurant mosusu balambaka ba biloko ndenge na ndenge pe nazo yeba culture oyo kaka na yebaki na ba livre to na télévision mais na misu nazo kota ba musée nazo mata ba ngomba nazo kutana pe na bato ya malonga bango pe bazo kanisa na ya moto malonga nazo kutana pe na bato oyo bamonanaka na société ya malonga te comme ba clochard ba o balalaka libanda soki pe na leki wana balobi oyo ayepe sika aza ya biso surtout tango mosusu na tambolaka pe na saki mosusu okomona elongwa mwa bapoile balobi oyo moto aliboma to clochard mende bilamba nano ebebi te ekobeba kala te bamisusu pe basi bayeba comme bakongolais batia baguetere na kati Autriche donc na gare oyo nga na telemaka mingi kombo nango Florisdorf kuna baguetere bazali babombama to amoni nga asinyalaka bamisusu bakongolais balingi bakengelaka nga bamonanga kala je crois misusu pe balingi namona bango me balingi na banda nde napia bango mbote orke naza na likambo na moto te mbote pe en tout cas mpo napia mbote ezosenga napia mbote soki esengi donc makambo eza ebele mais bon eza normal misusu pe amoni ngai abombami mosusu pe apakati mbangu wana Florisdorf na gare wana en tout cas baguetere bazali on dirait moto azogete bambila mpo baya te batela bato ya pimbo ndenge ezalaka na babanlie ya France to na Marseille à part Florisdorf toza na gare mosusu ya monene gare centrale babengaka yango Aupet Bahnhof okomona babombami na McDonald babombamaka par hasard fofo somba hamburger bazokengela bazangaka te baguetere ngai pe namonaka bango te mais bon nazali informé na modèle nanga to par hasard namonaki me nayebi ndenge nakimisaka miso pe ndenge natalaka boyebi kaka basystème ya kotala moto akokozala na nsima na yo soko omoni vitre moko to magasin moko liboso korate te otala na vitre okomona moto ya na nsima na yo azokengela yo guetere mosusu batia guetere wana baza ebele me guetere moko namonaka wana azalaka na Florisdorf un homme marié mais service na ye eza guetere ye kutu namonaka mbala ebele ye penza azali professionnel ya baguetere mabe moko amonanaka pamba meme na vitre ya chauffeur ya train wana ezali sikoyo na gare ya Madeleine donc 12e arrondissement soki train longwe na gare centrale Aupet Bahnhof ekendeke kuna eza pe mwa gare ya monene bisika ememaka bato mpo na kokende mosika mosusu na gare de l'Est donc na bagare wana
eza na baguetteur ya bacongolais nayebi ntina bakomi baguetteur te mais kotala nga wana ya sire. Alors nasengi bango merci na ndenge balingaki bamona ngai na misu parce que ça fait longtemps bamona ngai te. Surtout lokwa na kotambola na voiture kovanda na ndaku kozala mingi na Belgique kozala mingi na libanda mboka. Alors baza komona nga presque rien po ba misusu basali pe 10 ans amona nga te, misusu 7 ans amona nga te, misusu 5 ans amona nga te. Alors misusu pe nakutani na bango na ndimi te bayaki na système a guetteur bien sûr mwasi na ye amonaka nga pe atanga namoni ye te mais bango vraiment baza na position ya guetteur te pamba te esoleli na bango ezali na epeseli mbote ezokonkorde te ezokonkorde te na baoyo na moni ezokonkorde te. Naloba na bino neti exemple banda 2017 ti mokola lelo congolais moko te satuti loboko na nga apia bonjour mais couple wana mobali tokutanaki donc on dirait tokutanaki nesusu lobi tolobi wana ye apesi mbote alobi mbala moko kombo na nga na sourire etant que toana confinement tobetani likofi imer na ye apparence na ye on dirait tozalaki lobi wana po bomona eza pe na baka spécial mutu moko aza toujours na vie normale ndenge ezalaka aza na nga ndenge azalaki na nga kaka amona nga ebandeli tina mokolo wana me misusu bazala na nga pe soki amoni nga nayebi eloko ezoleka te me soki otali kotamboli na ye etelemeli na ye to mosusu kobombama to mosusu asali neti par hasard amoni nga te aye pembeni po akanisi nga na koloba o nani oyo me no baninga bana Autriche likambo moko te naza nango na motu na ndimi pe te bino bwana likambo na nga. Alors nakokomona yo nakokopia ope mbote te tala relation ngano toyebani nini mokola liboso mona nga tosalano nini ngano na vie tozalaki ndenge nini ngana yo relation nini tozala nango surtout kolanda o bato balobaka te landa o nga na koloba na yo yango nde eza très important. Nakanisa bato nyonso bazala na nga to oyo akutana na nga eza pasi mpo nga naloba no oza master na nga eza pasi soki nalobi yango mpo oyo olobi yango 3000 fois mpo na miso ya bato likambo moko esengi mpo naloba kaka bongo soki nalobi te bakomona mabe na yo kolala bien te me yo moko mutu moko na moko akalikilaka yo nanga toyebani na nini yo nanga tango tokutanaka mpo na nini. Alors okomona soki tokutani na nzela topesa na mbote topesa na te eloko moko eza nango te mpo makambo tozala kokutana ngai na yo yango te ezosenga tokutana. En plus na époque wana nazalaki en couple en famille nakokokutana na yo nakokoswa na yo mpo naza na famille naza na bato soki nazalaki nga moko ta mosusu na nga nakutana no jamais na vie ni kosolola po yo leki nga na valeur te to nga na leki yo na valeur te eza kaka on a rien toza na rien nga na yo ya kosolola ya kosala ya nini eza tout simplement bongo nayebi bokoloba toza biso nyonso bana mboka bakongolais baafricain mokolo moko te na vi na nga boyoka na loba bakongolais balingani te bangolais balingani te bazairo balingani te nga lobaka toza ba être humain mais bino bolobaka
entre Congolais tolingani te, muta kosala kaka mabe Congolais, entre Bangolais tolingani te, muta kosala kaka mabe Angolais, entre Brazzavillois tolingani te, muta kosala kaka Brazzavillois, bino mutu boloba. Alors, sikoyo, pourquoi bokoloba? Ngana zande kona bino. Po bino moko langage na bino elobaka mabe. Ngande mutu kutu na kokoloba. Pourquoi bozoya teboye to sangana parce que tozana bisoka ba ime. Ponga na lobaka bongo. Nga jamais na vinanga. Ata na zona kwit na lobaka ngote. Na ima lobo na lobaka. Yango wana makambo esangisaka ba Congolais par exemple fête. En tout cas na kendeke ba fête so na lingi. En plus na kendeke n'obligation voire même na kende comme devoir pour nazala toujours en famille en couple. Awa en Autriche na libanda na ba Belgique na ba Allemagne Hollande ba Italie soki na kei feti wana na kei pona ko sepelisa nzoto pona yebi na kozala na ba inconnus ebele po eloko liboso nga na lingaka te na feti na pesa plus de 10 personnes mbote wana na lingaka ngo te loba na vandi plus de 10 personnes bopienga mbote me nga na koti na feti na pia plus de 10 personnes mbote na lingango jamais banda na botama. Donc raison de plus na gogozala te. Na matanga eloko musu bokoloba yango wana. Po soke zwinga ngai pe ekozala ndenge moko. Bon, nga se zwanga na bengisa ta mutu moko te na loba pe na mutu moko te. Ma propre o na kufela tobotama mama moko papa moko. Rien du tout. Na loba rien. Rien. Rien du tout. Boyoka ngo, boyoka bisika boyokela. Na munoko nanga niette. Alors, wana biloko très important no. Yabino na kenda. Ah oui. Na bamatanga wana. En tout cas, na préféré na tia cotisation na kende kena vanda. Na ibaka te soki eza matanga to ezalaka concours ya kisongi. Na ibaka te soki ezali bisika batangaka journal to babetaka mpunda. Bien sûr, mukolo matanga lelaka na minuit to batutango bayaka ebele. Aleli. Premier jour balelaka. Mikolo leli balelaka avec rythme, modération. Bon. En tout cas, bamatanga nayaka nanga pete. En bref, elakisi kutute botali nasina kufela. Réponse eza claire. Pona oyanga moko bomitongisa te. Nakanisa même papier faut ezala pas notaire. Boyate. Nazala taneti benlande babokanga na mai. En teta na lingaka bino, ça c'est vrai, na yinaka batute. Na yinaka batute. Kakande boza utile te. Na lobi pete ke boza inutile. Utile boza te. Bokoko zala utile na n'importe quel moment. Mais pour le moment, banda na yeba mingi chilelo, mingi pe bazakara utile te. Mais na lobi te ke bokoko zala utile te na vinaka. Bokoko zala. Poto zali ba ime ndenge na lobi toujours ndenge na loba. Oeza message pour na bana Autriche. Kolinga na lingaka bino na kokoko sate. Po soki na lingaka bino te. En tout cas, na golobango, pour comportement na malobo na lobi, et la kisi déjà, na gobanga te soki na lingaka bino te, na golobango mbala moko, po na zane loko, ya gozwana bino te, to ya gopia bino. Bongo te, na lobi lisusu boy,
2023 oyo nakotambula lisusu Autriche mobimba na ndenga kosakana te kaka lelo après video oyo nakozala na Scheldinge donc mboka oyo ekangami na Passau na Allemagne nakokita na Vels nakozwa train mosusu to nakiti na Linz nakozwa train mosusu nakokende na mboka wana natala parking ya sika o nakotia voiture alors pona batu bozana reste mokili ngai na 2023 oyo nakokokisa 57 ans donc ata ozala pire ngai camarade ata ozala soki ndenge nini komitungisa na lisusu te ya koluka ngai pona yebi mingi boyebi nga nazali boza pe na numero na nga boza pe bomona nga tam sur internet bobetaka pe masolo na nga alors boya na sambla te ke obenga ngai po bayebaka nga na otoyebani rien du tout soki pe bongo te eza likambo neti likambo nini boluka nga susu te pourquoi pona yini bino non pona lobi na komi na 57 ans fona sololaka moke na bato akala po nga pe na komi bato akala donc fona kutanaka sikoyo na bato asika oyo akala bato mosusu bato a 57 ans même na ba jeune mais bato asika ba inconnu donc bino en tout cas bozala na bakwena na bino tosala bambula ebele tosololaka te ni message ezalaka te botikala na position bongo moto nyonso tout voire même na bamembre ya famille nanga tout nalobi bien na bamembre ya famille elingi olakisa nazosa isolé na ndenge mabe te na ndenge Mitterrand ntango akolaki abanda kolinga tambulaka na bangomba ndenge nga moko mpe bato nazokutana na bango na bangomba bato wana basala kamaradi kaka na kokutana na bangomba soki azongi aza na vi na ye na mbwa na ye na niao na ye na baflere na ye na bajournal na atangaka na makambo so asalaka quotidien bakoma na bavi mosusu nazosolola na bato mindele bamindele ebele ya bétranger bato mwindu mpe azokutana kanisa bien azotambola Autriche mobimba natambulaka mpe na saki normal natambulaka na saki ya batourisme natambulaka na saki ya bato bamataka bangomba baski natambulaka na basaki militaire ya basoda donc nasololaka mpe na bato wana tout naliaka mpe na barestaurant presque tout traditionnel bamakdo naliaka mpe na balabala bamburger namelaka mpe nasalaka déjeuner na kati ya train kanisa soki na longwe Vienne ti mboka oyo babengi Brechen bokoma bien Vienne capitale Autriche nake neti direct ti mboka oyo bakomi BREGENZ Brenger me batanga yango Brengens donc soki nake mboka wana bobeta ta na Google train ezwaka combien de temps train direct ezwaka temps ebele nako déjeuner na train nakobeta mpe petit menu na train alors eza mpe na bato tovandaka tozosolola bakokouta Autriche bakokouta mboka mosusu ya mopanzi Hongrie bakokouta Budapest partout ezala bajeune fille bakesala kindumba na Suisse po mosusu bamataka na train oyo nga na mati bazokende Zurich po train wana eyalaka ekangami
muso kene Zurich muso kene mboko nga na okene eko kabwana nga na koza na nga na wagon ya bateau ba okene Zurich na kokita na Fildichen mboka moko so ezawana ekangama na Suisse même ba bis nango soko mati ekotaka ti Suisse etiki bana classe ezube bana classe ezongisi koto donc ligne normale soko za na abonnement ya Autriche okokota no na Suisse okofuta tikete oza na abonnement ya Suisse okokota pe na mboka wana okofuta tikete basangisa kaka po bandako ekangama na lobi na bino baklando bokota te mais biso tokotaka to frontière emonanaka te ozokota na Suisse ozobima ezoyebana te okoti bon na France Suisse alors bandeko na kotambola ya tro lisusu na 2023 oyo baguetter na pie bino information na monaka bino pe nasengi bino merci ndenge bozosala tu bosali tu bomona ngai bomoni ngai nga namoni bino baoyo namoni te problème eza te 2023 bozala toujours na misu bokengela pe na bagare nyonso ya Autriche na kokita botala ngai mboka oyo nabengi Brenken en tout cas ndeko mwasi moko azalaka pembeni wana bisika bis 3 4 etelemaka magasin moko eza pembeni wana ya mundibu bango baza wana nakanisi eza immeuble ya l'etat to foyer to eloko moko boye ya congolaise tomonana akita aya kozwa bis azotala ngai nga mpe nazobete kaka kara akomoswa na telefone na lingala nazobete kaka kara en tout cas nabeta okara na ndenge mabe te parce que otalaki nga mingi olingi kaka otala soki nalobaka lingala mpo ozalaki sire en tout cas yo mpe napesi yo bonne année mpo mitungisaki mingi mokolo wana susu nalekaki kuna me namonaki yo te kala te tokomonana kote na yo nazalaka mingi komitungisa te alors ndenge nini bolobi nini nakontinue koloba na bino bon mutu oyo akanisaka mpona atrouve nga ayiba makambo na nga soko aza na mutu na Autriche eza facile oui akosolola bakoyebise makambo balingi bakozala nango sire me nakosa bino te kobanda mokolo ndako na ngai bavoisin chaque jour bakontrolaka bayeba eloko nini nga nazosala naza wapi nake wapi chaque jour chaque minute ndenge mpe nazoloba boye nazoganga voisin moko te akobeta ngwegwegwe azoprefere ayoka soki naoloba nini nabima to ndenge nini monsieur le maire nazoloba ngo bien oyo mboka oyo voire même batinda bangaja moto batu basurveillaka kaka ngai préfecture atinda batu basurveillaka kaka ngai voire même na service secret ya Autriche alors yo tango ozoluka mutu ayebiso soki ngai na ndenge nini bakolo mboka basurveillaka ngai na ndenge akosakana te même voiture nanga bisika na parkaka soki nakezwa babombamaka kaka soki bamoni naye kozwa ngo na ba 4h du matin babimi bapelisi mwinda po babangisa nga balobake soki yo na kati ya voiture obomba biloko mabe tosalaka makambo mabe biso mpe tokengelaka yo alors ngai mpe banda na kola na botama ndenge na banda kolinga kukule lombe kokole lombe mwana nyawe ekenge azali koya ekenge ye wana ekenge na nsima ndako ni awa esalaka nga bien nazomona nazali de plus en plus puissant na bacongolais puissant na bamindele puissant na bacivile puissant na baautorité puissant na service secret ya monde ya Autriche bakisa na ya ba Belgique po balandanga partout ça me fait du bien
très bien même. Na bato batindaka balandaka nga bamitunaka mutu yango aza nani penza oyo tolandake tosimba ye te. Bamiso balobi boke baza boye. Miso balobi te akokozala liboma. Miso balobi te akokozala violeur a série. Bamiso balobi te seka bukaka babanki. Bamiso balobi te fezala tambolaka na minduki. Miso balobi te aza mutu moko alinga kosala te asalaka te toyina ye foto tumba ye. Muso balobi te yayebi kaka basi na basi. Tala ba imagination na ba masolo. Ça me fait quoi? Bien sûr de bien. Na 57 ans mutu netinga. Mutu moko kaka ndengwana obozo mona papa robo. Oya che tembe landa nonga. Okomona za yo moko te. Oza pe na tina ozala détective te. Okomona boze bele pe ondimi te. Olobi papa robo. Banda na botama na mona ngote. Keba peti mokolo kokufa okomona ngote. Mezali réalité. Nazali mutoyo. Mieux surveiller. Koleka propre président yemoko. Bayebi na biloko na kolia o na kosomba. Ah, nga papa robo nasali nini nasokisi awa. Botikala na kokanisa. O bokokanisa. Hey, ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.